Maman a cause à patienter moi ndambu 2 3 4 5 mois à mon réaction te na ngambo à papa na o etalié na bana na ye ba maman bayaka toujours pour chercher intérêt ya bana na bango ça na bango nyonso Junior awa mon accord na semaine combien de fois na semaine Junior mon accord na combien de fois tu as changé de chiffre ça arrive aussi qu'il me pose beaucoup de questions dans la réponse au tu as ça mais polémique parce que polémique et qu'on fait avancer et le côté pauvre même à Taba nigérien. Aujourd'hui, je vois les gens Kolobaïte, Ursi Lazare complexés, Gomez complexés, Yaba Nigériens, non, ils ne sont pas décomplexés. Binonde Batu, Bozo ko saï la bango ba émission, Bozo ko finga, Bozo ko dénigrer bango, Bozo ko chosifier Nigeria, Binonde Boza ba complexés. Mais au-delà de tout, les Nigériens dépassent les Congolais sur le plan professionnel et Zali Yassolo. Moi, je loue. Mais toi, tu habites chez toi. Moi, j'ai loué. Bon, niveau comme Serge. Voilà pourquoi nous avons conscientisé. Famille Libota, pas de distraction, pas de disputes, pas de gauche-droite, soyez concentrés. Tous ces mondes-là qui cherchent à vous déconcentrer, en tout cas, vous là, vous allez n'importe quoi, vous devez soutenir Maman Belvi Kandi. Abonnez-vous massivement, tout ça déjà n'a plus de 210 000 abonnés. Vous êtes sur Top Media TV. Ben voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, Bino Bande Kobalandi à Saratola Télévision, Mbote Bisike Zouame Bino Nakanisi, Ngata Dingala Panazongi Lisusu na émission au le code de bonne conduite, une façon ya comme la Bino Makambo Bolinga Kamingi na attaque Nanga Wana, vous avez vu Tocheli Bino moi extrait, il y a film na biso oyo, toujours continue comme ça la promotion na yango, na combo ya bilan négatif, un film ezali na makambo belé ezali na réalité et belé awa na otela bino ce tableau oyo ya maman Belvi Kandi et puis son mari Serge oyo boni azal maman Belvi azal lokola moko ya basi ya papa Serge oyo pe apesa papa Serge mwana ya mobali et puis kopesa ye mwana ya mobali vous savez lorsque mobali azalaka na mibali mobile azana basi mibale ou bien basi misatu mine na bana ebele na ba maman différentes vous savez nini o donc pesaka nini o donc ezalaka lelo tokoluka moye ko sola na bino tokoluka moye ko talisa bino ba conseil na leçon o ezali na tableau oyo il y a deuxième épisode il y a filmé na biso bilan négatif en tout cas ici nazo découvrir bilongi misusu nazo découvrir ba talent mususu nazo découvrir ba personnage mususu na kati ya filmé oyo mais c'est un film qui est tellement important un film oyo ezoko bongisa un film oyo ezoko instruire beaucoup de personnes dans des soucis toujours ya ko valoriser culture ya mboka o ko même sous culture ya mboka o musika et puis ya ko tonga lisusu encore une fois ba famille na biso vraiment maman Belvi Kandi na Belar Mobimba famille Libota. Pas de distraction, mes frères. Pas de distraction, mes sœurs. Soyez déterminés, soyez actifs parce que c'est une famille. Soyons ensemble. Tenez-vous mais le boko na le boko pour soutenir. Est vrai, ya maman Belvi Kandi Kozala et loko Yamalam. Vous savez, la Bible nous dit celui qui donne avec joie Nzambe à Pambola Kaye na bandenge belé. Alors, il est temps et l'angezali monene mais basali bazali mokie donc c'est-à-dire Belvi azali lokola elanga et basali eza lokola bino alors toluka moyen to komisa basali to kota basali ebele na kati ya elanga o ezali Belvi Kandi avec son travail. Voilà pourquoi moi quand je viens ici, je viens pour défendre les travail de Belvi Kandi. Mais mettre
la première position, c'est que fait Belleville Kondi. Montrer la communauté congolaise, dans le monde entier, dans la diaspora, dans le Konabiso, Petoza, dans le Congo, c'est que fait Belleville Kondi. Et pourquoi pas pour l'accent Afrique Mobimba. Ba merveille on Zambia tie na kati ya mboka na biso ba particularité oyo atie kati ya mama oyo Belleville Kandi par rapport ya engagement na ye solennel engagement na ye ya ko servir mboka na ye Congo sur le plan culturel à travers structure na ye ya Bellard en tout cas Nzambe abatela ye Nzambe azala na ye boye na kosenga na Josué tokozwa et puis ezali deuxième épisode tableau on a la bino ezana kati ya deuxième épisode il y a film na biso na combo il y a bilan négatif. Alors nous allons prendre juste un tableau. Sur ce tableau, il y a un conseil, il y a un message très important pour tous les parents. Pour tout le parent, je veux dire pour tout le parent. Surtout bino OP boza ba polygame. OK? Surtout ba parents polygames. Surtout aussi ba maman o bandima kozala ba deuxième femme. Il y a mibali. Ce tableau vous concerne. Il y a un message très important pour vous. Il y a un message très important pour l'avenir de vos enfants. Il y a un message très intense pour vos fans d'ici et la construction de votre couple. Voilà pourquoi on a un tableau au Bogolandango, mais avant on a un tableau elle s'appelle Maman Bijou Ketani. Maman 90%, en tout cas Maman Bijou, un grand merci à vous pour notre message conseil Nabino, naba orientation Nabino. Merci beaucoup maman. Un grand merci à papa Jean-Pascal Leka Nzambe Abate Labino. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, mille respect. Un grand merci aussi à maman Deborah Lubanda Kilo Mera Calgary, maman Yvette Mbangu, maman Émilie Seti Maïnga, moi c'est Nzambe, c'est-à-dire présidente il y a ONG La Vida Ezwami Bongo na Kinshasa ba boko la kaba orphelin. Vous aussi oyo bozali na ba moyen bwana ba mbongo place il y a ko investir il y a ngwana La Vida avec maman Émilie Seti Maïnga. En tout cas ce que bobengi ba opesa bino numéro ya oazali responsable à na Kinshasa une façon ya ko accompagner bandeko wana Bertin Konde. Un grand merci à vous après ba maladie na yo après moi ba temps difficile na yo Ozongeli lisusu musala na yo avec force. Que le bon Dieu vous aide. Bertin Konde, merci infiniment. L'infirmier clinicien depuis Montréal na Canada. Nzambe azala na yo. Geste wana ekenga vraiment na motema. Merci beaucoup pour na engagement na yo responsable. Bande ko balandi ndeto banda émission na biso, to banda émission na biso. Une façon ya otie la bino d'abord transition oyo ya vidéo oyo tableau oyo ezali na kata deuxième épisode du film Nabiso bilan négatif il y a Belleville Kondi puis on se retrouve tout justement après je souhaite toute la transition. Merci beaucoup. Ndeto sola qui na ona zoko expliquer. On a réfléchir. Toi kana junior, kana junior. Souhait na meza ke moi na atanga na l'école bien. Azala bien formé et puis akola bien. Alors j'ai jugé bon na sola na yo loka papa na ye. Le quoi papa na ye. Na sola na yo. Na sola na yo papa na ye. OK. Et na ba moment o ezaki ozomona quand même na ma 100 francs. Totinda ina poto. Akende akita ma classe. Ouais, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne idée, félicitations. Bon, non, non, juste pour... sourire jaune, sourire jaune. Il y a liture, chérie, écoutez, là c'est quand il y a liture, pourquoi? Yo maman, ngatata, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et bon. Voilà. Et... biso toza awa na Kinshasa toza awa soko lingi to chaye et dans une école le plus luxueuse ya mboka na biso to cha mwa na biso atanga bien azana ba conditions très bien. Là moi je ne discute pas. On a pas ma démarche. Bon. Tout selon biso mbali pour papa za mobali, il faut comprendre. Vous avez la période? Yango wana papa. Na OK soon.
biso bakongo yango ozosanga libomo mpasi On va continuer à faire l'explication de ce pourquoi. te po yo nde mutu oyebisa biso vi na yo te papa ya na ndenge oyo mama okanisi te po mama oyebi mpo nazala na nyoka kala na libomo et c'est fini non eswaka nga libomo mais c'est fini yango c'est fini tout ça awa en Europe junior serait seul aozaye moko Bon, bah non, bah ça va pas battre en interne, bah ça na banane. Bah ça accompagner ma parole là-bas. non azana wana moke il n'a que 10 ans Tika na ko écoutez bisa. Ah non. yokate Te non yo côté. Non yo oyokanga côté. te Non yo côté. Ngo me wana terrain. Et ça pour na bonheur à moi na biso. eh ben oui bien sûr Oui. oui Là le colo école luxueuse il y a awa pourquoi? Pourquoi? mais pour awa to surveiller bien Nazo tinde na ses pote parents. te pour le luxe. Non non. Nazo tinde na pote pour la formation. eh ben oui Là na besoin moi na akola na poto, atanga na poto, à comprendre ma réalité est belée. il y aura ces Là na besoin que moi na za la mutu soit akoli lobby. ok permets-moi à ce que azwa ne fût-ce que et babenga on certificat il y a cycle primaire Yo yebisa o compliqué Na- existence pour an. Yo so ka grâce wana te oketanga na poso pesa moi na oketanga na poto pesa moi eh ben oui je le veux bien mais pourquoi au calé ça je ne sens nga na calé mais yo ça pas na mususu yo moi na ya mulimbisa ngai ya moi c'est la grande auto ke poto tinda ke vacances azonga ki ils problème ta na junior comment peut ça explication bien natinda qui na poto akomi na âge nini asisi si ça licence problème ko comment na âge ta asisi bato licence baoke na poto bana babebe baoke na poto bamosusu baoke bake baboti eza problème te quand ya junior na âge na 10 ans et tu te lamentes pourquoi non c'est la montée te non déclaré déclaration Je na yo réclame. déclaration na yo eza bien et ça m'a bêté mais donnez-moi au moins azwa ne fût-ce que certificat awa et puis na rotinda ye facilement azwa certificat te otinda junior na poto junior faki etanga na poto aotanga a te ka ndenge ozozwa audace ya otinda bana yo donc je comprends bien que junior oignoraka ye soko ose permettre ya otinda mwana mwasa liboso ake vacances ake azongi ça n'a pas causé du tort seulement pour na junior okomo lukelanga ba rubrique oh non l'école le plus luxe na Kinshasa pour na kotisa atanga non je dis non junior oketanga na poto je le dis et je le répète oketanga na poto c'est quoi ça bon c'est de son droit eza droit na ye nga papa na ye lokola naza na vie lokola makambo ezali nasala ye bonheur o papa akosala na mwana ye hein nasengi likolo na sete et alors nasengi likolo na sete nasengi otenga bipesa ngai soki nini Belle-Vie, est-ce okopesa que tu me comprends au moins na bitinda nde junior ake Belle-Vie, poto est-ce que tu me otelemeli yango comprends au obi moins koshoke nga Belle-Vie, est-ce que tu me comprends au obi moins kolese nga na lese yo oblese nga makasi okoboya yango bongo ta on dirait junior aza mwana moto mosusu ok c'est ton enfant c'est ton héritier olo bango na kanda boye na kwani kanda parce que mwana otindaki obanda obeta lisolo ati osala badémarche mwana ake vacances 2 semaines mpo kazonga na propose yo osala badémarche akendaki papa tika écoutez faut pas trop parler nazosala badémarche alors na junior pe faut nasala badémarche ce n'est pas du jour au lendemain nakembala moko boye moi je ne suis pas consulaire nasalaka na consulat pété alors bato batindaka bana bao na poto basalaka kuna ta basalaka badémarche démarche mais faut moto accepter d'abord oui après bandana démarche est-ce que je refuse yango déjà siko démarche nini osala est-ce que je refuse est-ce que ça démarche na boni boye ko Serge boni boye ko permettre ngate na loba mabeko eza nini munoko oyokanisela oyozela olobimisa wana nga mpe na munoko wana je manque rien du tout pour que nabimisa na sorti basotis c'est quoi ça dis-moi qu'est-ce que tu as en tête elo naza wana motu chinois ke poto c'est fini bon et après ok poto tu as fait déjà quelle démarche yo nde moto osala badémarche tonga ntango osala ya mwana liboso ozali problème lokola nga motu na kosala badémarche laissez-moi au moins le temps ya kosala badémarche wana parce que na début oboya yango déjà afanda wa atanga mais oui écoutez Belle-Vie non écoutez Belle-Vie parce que moi naza mwana biso junior amona ko na semaine combien de fois
Nassimène Junior, combien de fois? Tu as changé de Ça arrive aussi qu'il me pose beaucoup de questions dans la réponse au tu as changé de sujet. Ça fait partie. Et comme il sous un sujet, ça fait partie. Combien de fois la semaine? Ça fait partie. C'est parce que ça à côté mon sous oyo za la papa, awa so yo comment compliqué. Boni boy ko Serge. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est le mot le plus facile oyo trouver. Oyo sanga c'est quoi ça? Parce que je ne fais rien moi. Hein? Naosa le côté, na sala rien, je ne fais rien pour toi parce que poser un problème moi na kende poto. J'ai dit tu peux ça non temps, azota ne fils que certificat ya pamba awa. Moi mobile. Merci. Moi na mobile, na pesa moi mobile. Et là on y a malongo sur le point moi mobile. Moi je loue. Mais toi tu habites chez toi. Moi je loue. Bon niveau ko Serge. Parce que Junior parce que ça m'a Tinda Junior a quitté en apoto. Tinda Junior a quitté en apoto. Ouais, voilà, merci Bandego Balandi. Il y a Top Media Télévision, vous avez vu Maman Bellevie, Kondi, Papa Serge. En tout cas, Maman Bellevie, on a reconnaître Yoté. On a reconnaître Maman Bellevie. Vous avez vraiment des casquettes. Tout mon comme casquette est belé. Tout mon comme potentiel est belé. Une seule personne, mais option est belé na katinaye. Nzambe abaksali sous inspiration. Au coma sous koleka o donc koma bilan négatif. En tout cas, c'est un film oyo couche à batu nyonso bazo ko se retrouver na film oyo. Il y a aussi des couples comme ça. Il y a des familles comme ça aussi. Maman, toi et ton homme, bosolo kama solo nin par rapport à Italie, banana bino ou moi nanabino. Si vous regardez Papa Serge dans le film jusque là, tu éviter parce que c'est une série où ezali na ba surprise belé. Tozo lobaka o tozo komona, tozo na deuxième épisode, nous sommes trop loin de comprendre ndenge nini film et aussi là parce que chaque épisode déjà na ba surprise, chaque épisode déjà na ba leçon, chaque épisode déjà na ba message. Mais jusque là Papa Serge, to monique le dendaku, il y a Papa Serge, de l'autre côté abotiba na basi misatu. Basi misatu. Mais et pas Maman Bellevie Kondi aye kobota na yeka mwana moko junior. Oyo aza na kombo ya junior, mwana aza mwana Maman Bellevie na Papa Serge. Ba réclamation ya Maman Bellevie. Ces réclamations et pas ya papa et ya junior pour na Italie junior. Il y a des familles comme ça aussi. Des fois mwana akuma kotuna papa nanga aza wapi. Des fois mwana alukaka papa na ye na mwinda. Des fois papa amonaka mwana na ye na ba délestage. Et Hermoko et ça la capacité. Hermoko et ça la capacité. C'est pas une façon de yako kitisa ou bien ko minimiser, mais c'est une façon yako fortifier basiwana. C'est une façon yako pesa ba maman wana makasi. C'est une façon yako epsa ba papa que non lorsque vous avez des femmes salaka effort yako kabula ka ba jour wana bien. Moi no ya yo amona kayo même ata na semaine soki kuna ba monyo 4 fois. Ya yo amono même ata 3 fois na ndambu ou bien 2 fois na ndambu parce que moi na pe azali pe na besoin ya affection ya ba parents na ye. Le message qui est na kata tableau oyo en tout cas c'est un message important. Un message qui va vous aider, un message qui va permettre même, on sait que bino ba maman na biso, ba papa na biso, boye ba ndenge nini okoki ko tambola lorsque ozali na basi mibale. Et puis lorsque nga nazali deuxième femme, manière nini na koki ko se comporter face ya moi sinanga. Ba maloba oh Maman Bellevie azoko bimisa. Ba makambu oh Maman Bellevie azoko sala. Ba réaction na ye oyo azoko sala, ba acte oyo azoko poser. Ils allaient justement pour réclamer bah droit ya mwana na ye par rapport ya oye azanango besoin. Il y a aussi des femmes comme ça.
azo sala ngo na calcul parce que a monaki bana deuxième femme au saleli bango eloko mo boye au sombeli bango mutuka mo boye au sombeli bango ndaku moko boye mais yo papa ozoko yeba ke nde naza boye pe nazalaka na deuxième femme nanga ope azali na mwana maman a kozala a patienter moi ndambu 2 3 4 5 mois amoni réaction te na ngambo a papa na o etalié na bana na ye ba maman bayaka toujours pour chercher intérêt ya bana na bango. En tout cas Poutine y a écriture et cinéma Congo. Maman Bellevie dit que les bons Dieu vous bénissent. Que les bons Dieu vous comblent encore na ba sagesse naie apé sa yo ebélé. Nous voulons encore plus que ça. Nzambe a bomba yo, Nzambe a batila yo. Suivons attentivement film oyo. To partager en haut, to liker, to ça déjà n'a plus de 210 000 abonnés. Plus de 210 000 abonnés aujourd'hui. Nzambe Azolokumu, nous disons gloire à Dieu. Nous voulons atteindre la barre d'1 million d'abonnés avant la fin de ces mois. Voilà pourquoi nuit et jour nous travaillons. Voilà pourquoi donc à chaque instant nous faisons la promotion de Bellevie Télévision, juste pour que ce travail aille de l'avant. Ndenge bozo sepela wana, ndenge bozo ko seka wana, ndenge bozo ko longola ba stress, ndenge bozo ko zwa ba leçon, ndenge bozo ko zwa ba message wana, ndenge pe bozo ko zwa ba conduite moko boye bokoki ko vivre nango na kati ya ba libota na ba famille na société. C'est grâce à Dieu ou à intelligence na motu ya maman ou na komba Bellevie et elle pose des actes comme ça justement pour vous apporter ba makambo et belé bazalaka ba ignorant. Prenez l'exemple de cette maman. Regarde comment elle réclame pour son enfant. Ah, je comprends. Oya yo a outu ko sala 2 semaines na poto et causer problème te mais pour na junior et comme akita Maman Bellevie, nazo reconnaître l'issouté. En tout cas, nazo reconnaître l'issouté. Et j'invite famille Libota, ba abonné nyonso, ba fan nyonso maman Dinana, ba abonné nyonso, ba fan nyonso maman Ursule Pechanga, ba abonné nyonso, ba fan nyonso il y a président Fiston Saïssa, il y a Hans Luzolo, il y a Dacosta, il y a donc c'est-à-dire ba comédien nyonso. Je vous invite il y a qu'à apporter soutien à Bino dans mon sala onde qu'on a Bino bo azoko sala et nous voulons assez que les comédiens, nous voulons assez que les Congolais tozonge la kozala bo moko tozala ini aujourd'hui concurrence ezalaka bien mais polémique et apportant de l'autre côté polémique moko te et sala eloko ya malamu na vie ya mutu. Même aujourd'hui, comment comparer polémique ya Ouerason na JB et même culture ya Congo wapi et apporta nini ba Ouera basali ba succès fou. OK, mais suite nango lelo ezanini or ba Ouera basali batu lelo fallait bazala na ba maison ya ba production. Par rapport à Bano Nyonso Bazana Bango, par rapport à Makambo Nyonso Bazana Yango, il fallait bazala na ba industrie, il fallait bazala na ba maison, il y a production minene. Prenez l'exemple, il y a bande konabiso, ba ivoirien, ba nigérien. O zomona kaka musicien mo boy abimi lelo. Mais na simana ye bande koné ba musicien ba ye ba tie poids. Ba tie poids ba accompagner ye pour arresur na o Italie musala na ye. Nous aussi les Congolais, to kokipe ko copier même ata motema malamu wana bien que à chaque fois to yaka awate kaka que les Congolais ba mitema mabe les Congolais boyena boyeno. Et concurrence ouais sur le plan professionnel concurrence loyale c'est normal. Mais polémique parce que polémique et qu'on faire avancer et le côté pauvre même ata ba nigérien. Aujourd'hui, je vois les gens Kolobaïte, Ursi Laza complexés, Gomez complexés, Yaba Nigérien, non, ils ne sont pas décomplexés. Binonde Batu, Bozoko Saï la Bango, ba émission, Bozoko Finga, Bozoko dénigrer Bango, Bozoko chosifier Nigeria, Binonde Boza ba complexé. Mais au-delà de tout, les Nigériens dépassent les Congolais sur le plan professionnel. Ezali ya solo, Ezali Makambo solo, Ezali Makambo Yakoyo Kelango sonité. Ce sont des parvenus. Oyo bazoko leka na télévision pona koluka koloba makambu ya lokuta oyo ezali na
ça ne tient pas debout, voyez-vous un peu. Or, tout ça poto longwa na ghetto wana, poto longwa na babuzo bana na bêtise wana, nous devons lutter contre les antivaleurs. Oyo ezo korinye au milliers ya ba comédiens na entourage na bango, na makambu na bango nyonso do bazo ko sala. Oyo ba koma ko imposer polémique pour ezala lokola game moko boye ike bango ba réussir na yango. Or na polémique en tout cas to ko réussir et le côté yango na tuni na congolais polémique nini oyo et fouta ba congolais awa ça fait avancer quelque chose na secteur moko boye yango au monde même ata na politique ya mboka na biso lorsqu'il y a trop de fanatisme, lorsqu'il y a trop de polémique, rien ne va marcher, rien ne va avancer parce que batu nyonso bazali na se ya polémique, batu nyonso bazali na se ya buzz. Les Nigériens ils sont ensemble donc aujourd'hui. Ceux qui X a sali et loko Y a koya à soutenir. Ceux qui Z a koya ko critiquer en mais à la qui c'était ceux qui ngai ou bien nzela wana il fallait ça les maboué pele et ça la maboué a pesi ba proposition oyo et ko permettre à ce que demain ceux qui ne quoi na sali li sous ça là et loko mo aboué. Mais c'est le contraire chez nous, c'est la mauvaise foi, c'est la jalousie, les ali bassesse. Vous voyez, voilà pourquoi nous avons conscientisé. Famille Libota, pas de distraction, pas de dispute, pas de gauche-droite, soyez concentrés. Tous ces mondes-là qui cherchent à vous déconcentrer, en tout cas, vous là, vous allez n'importe quoi, vous devez soutenir Maman Belvi Kondi. Abonnez-vous massivement. Tout ça déjà, on a plus de 210 000 abonnés aujourd'hui. Grâce à vous, que Moussalana et Ezo continuent comme ça là. En tout cas, moi, c'est à Dingalapa. Et Zalaki a juste quelques minutes pour vous montrer le travail des mamans Belvi Kondi. Dans le deuxième épisode, il y a filmé Nabiso Malamu, bilan négatif. On a koya sous lobby. Quand on a deuxième épisode, soit 2 ou 3 tableaux, to commenter sur Rango et puis to conclure avec vous. Prenez votre part. Boye sapé ba voisin, botine de la bango pe lien, bo partager ngo pe na ba copine, ba copain na bino, ba famille na bino et kozala quelque chose ya malamu. Lobby et koleka lelo, moi c'est à Dingalapa. Tokuta Dimbalasima. Merci beaucoup.